Otira que tiga su kitoko temba. Ya kan. Omoni yo no big sala tanga tai mo de chofa. Ouais, lisanga ouais. Lisanga na kuzaika kwa kipo. 12 d'avril. Ya, para deja. Oli Kuba. Para deja potire koma ya babanga. Et si on les a bien, non? Désormais, bozangate na émission na biso ya sika eza bongo ngai moko la reine Nzinga na photo Flo de Berlin. À quel ouvert? Corazon Aberta eza bongo émission na biso ya kitoko eza bongo émission na biso ekosepesa bino kuna tozoloba nyonso toyobilaka kuna bafamille donc nyonso kaka tozoloba bakuna kuna kaka kotia baimplice na bandako na biso. Bozangate chaque dimanche désormais la reine Nzinga et Photo Flo Vision bazali mpona bino na émission kitoko à quel ouvert. Corazon Aberta chaque dimanche tokolobelaka bafamille mpona kobongisa mabota na biso. Merci. Bozangate. Merci, merci. Quel ouvert? Corazon Aberta. Toye sur l'émission na bino bolinga mingi utosali ko sala live tokolobela masolo ebele ndenge mesali na émission na biso ya sika tosalaka à quel ouvert? Corazon Aberta. Awa tozolobela nyonso tozolobela ka mabala te tozolobela ka famille te tozolobela nyonso o azana lisolo na ye aya ngai moko la reine Nzinga nazali photo Flo de Berlin azali tokoyamba yo na maboka kofongama. Et le bakeno à quel ouvert ezali émission ezali animée na yeme Photo Flo de Berlin pe na la reine Nzinga na la reine Nzinga TV kuna tozolobela nyonso etali famille tozape ko senga na bino ba artiste o bali pe ko collaborer na biso ko ya ko sala émission pour la visibilité na yo to pour album na yo to pour na misano so ali ko sala tozali prêt pour na ko yamba yo lelo toza ko sala émission ki to ko la reine Nzinga to ba ikeno to ko beta li solo na o etali ba conflit na ba amitié o tozala na yango surtout na ba entourage na biso na yebi ke ozali mama ozali na bana pe ba conflit yango ezali ko kende mingi na bana na biso yango siko lelo to ko meka kolobela pourquoi biso ça conflit na biso ba mikoto na conflit ba conflit yango ezali ko influencer bana yo etake mama okomeka ko pesa toli okoloba pe yango na biso ko koloba nini si ba conflit o tozali ko kuta yango surtout na ba société na biso. Ya pona nga eza pena kitoko te côté mususu eza bien côté mususu eza mabe côté moza na conflit na yo na mutu moko boye bana biso siko baya kosala nini na ba conflit wana mais na ko expliquer ngo kala mingi te na ko limbola ngo pourquoi na lobike côté mususu la malamu ko pekisa bana côté mususu eza pe mabe ko pekisa bana mais kala mingi te bokoyo kango. Ya to luba keno tozali live na émission na biso tozali biso mo côté la reine Nzinga et Photo Flo bayami mo pa ya kitoko mama na biso la Teresa mama na Vanessa na Katia Berlin yepe azala intervenante na journée à lelo to kolobela surtout mingi ba conflit yango na entourage na biso to ba conflit d'amitié ou ezali ko influencer bana na biso bazali ko kota na ba conflit yango sans plus tarder to kobenga invité na biso akoya ko kota
na éviter ndenge nino vraiment invité na biso nera okota toyambe na maboka kofongama vraiment ba on sali kala biso bon like vidéo oyo bon partager à mon bisco so bozali partout bozali surtout bon like vidéo oyo afin que émission na biso eva ekende malamu mingi bino na kati o maloba te bino mo koloba eke bozana posa isusu bomona ye bomona ye na boye kotanga kombo na ye bokomelinga la reine nzinga mwana mwasi wana oya kitoko makasi zongisa ye lisusu na émission kala mingi te azoyela biso bokoyeba soki aza nani ngala nakoyebisa bino te me bino moko bokoyeba te soki aza nani azokota kala te vraiment sans plus tarder on va inviter na biso maman tete akota afin que to partager to beta masolo oyo na esengo mingi en tout cas o azara pe dire suggestion o azara na mutuna bosa na tebo combinaison na si oya pe pour répondre bino na mutuna o bokotuna biso à cœur ouvert kola sawa berta bola na invitation na liko kota bongo to kota live na biso to kota na kati ya thème na biso o to ko biso que non ba conflit na biso ba parents ba conflit na biso na mikolo izali ko influencer ba na biso pourquoi inviter la soa kota to ya la tigla esika Mama Teresa Makela. Kaka ni ozali komona invité na soa kota ye o mama tere mama tete to pesio mbote ni ko ko ba fanya so azali ko na soa live na mama oyo o bazali pe na photo flow vision o bazali pe na FK Vision TV pe bazali na la reine Zinga TV bazali na soa live na mama oyo. Ok, liboso mbote sika balenzi na biso nyonso bazwami esika ekuteli bino na pesi bino mbote nazongi lisusu parce que naza nesinga ozonga na bandako na nga oyo nyonso mibale na FKM Vision TV pe na la reine Zinga TV pe eza bandako na mibale nasepela ozala wana mpona bino en tout cas merci biso pe toyambi yo malamu na émission na biso vraiment vous allez bienvenue na kati émission na biso mais maman la reine Zinga avant tous les cas na mituna na invité na biso na ligne liboso opesa na mbote na bafani na yo surtout au bazala pena oyo penza ya la reine Zinga wow oui bambote na biso eza bongo abino la reine Zinga mwasi makasi molie vencedora mwasi oyo alongaka bitumba bon bino bozomona bino bomona ministre bino bozomona ke lelo toye awa toye na masolo moko ya kitoko masolo oyo toyeli bino eza masolo moko penza oyo kotia ba please po yango nde ezosalama masolo ezosalama trop bato baleyeli biso babengi mingi balobi ke émission bozo sala en tout cas ezotia ba please na bandako na biso yango na tozongeli bino lisusu natiki maloba epai ya photo flow de Berlin ye pasa na bafanatique na ye bele bazolanda biso na ntango oyo ntango so obongisi mpe su liloba moko mpona koyebisa bango liloba ezali ke no na musika tozopesa leki na biso to mwana na biso to ndeko na biso Chiko Ndembo oyo vraiment azali meilleur chanteur na kati ya Berlin album na ye ezali kobima le 12 décembre tozala pe en live kala mingi tozala so émission acoustique akobeta ba extrait album na ye afin que bola na banzembo nini oyo abongisi na album na 10 chansons bosa na ngote kala mingi te kobima déjà les 12 ali pena journée à dédicace na kati ya Berlin et puis mbote ezokende na papa Philomo pepe wana pena azali conseiller ya FK Vision donc ye pena simi photo flow et puis ye mtazali sponsor officiel oyo azolanda ke zoso mama tete Teresa sali kaka mwaka donc ye pena donc ye pena azali premier conseiller ya photo flow de Berlin et puis il n'est pas un album mais avant tout les canaux émission tu vois extrait en zé moko atindela biso oya lingaka mi kombo na yango keba na mopepe wana ningisa la penza keba na mopepe biso beto bina Combien les actes santé Bote mingi na bafai na biso boke bala mopepe. Maboko beli koloko. Na mopepe. Ya mopepe. Ya mopepe.
Bon liker Balaika vidéo oyo afin que bakata yango te po like aux annexions mingi. Merci ba o bazali déjà live na biso. Ba o bazali kokota vraiment. Pepe que nzembo oyo eza nzembo moko ntango ozoyoka ngo mpenza oh non pepe que longola mipepeno sa mabe ya vraiment ntango oye na mopepeno mabe na posa puisque nzembo oyo songi osalaka eza mopepe mabe mpe biza lelo omoni ke tema lelo ezwi mpenza nzembo oyo puisque conflit na biso oyo biso bamiko tozokutama na yango eza mpe mopepe mabe yango ezali koinfluence bana na biso lelo yango to développer thème oyo merci pour ba j'aime na bino vraiment nzambe ya pambola bino papa filo mopepe nzambe ya pambolo makasi pona na to ba bokeno pona révélation to pona conception ya nzembo oyo vraiment ça qui to comme album oyo zo makala mingi te et puis information to bana déjà ba vidéo clip nango les 12 oyo na kaka Berlin en direct ya FK Vision TV ya roya do ba mama o ba monique no ba lingi ba kota na ba vidéo clip vous appelez la reine zinga na ozala voilà pour oh déjà mi balé baza déjà après na maman Thérèse Makela ba o ba lingi ba participer na vidéo clip ya keba na mopepe pour na ko ya nzambe vous allez ko contacter FK to ko contacter Photoflore boko zala informer mo colonel to ko sala vidéo clip wana vraiment tokoti na thème na biso babi que non ba conflit et si kani ba conflit ezali ko uta mingi o ezali ko influencer bana na biso na ndenge ya mabe so tokena l'église mama nzinga afato pesa mo pa na biso liloba to mona ke na kati d'église tozala ka bien mais mi kolokaka église amwe besoin problème et comme il kola na deux camps ali conflit pe koti na camp eke kotoyo quand on était koto conflit ami balé beaucoup ma ko bossa na raté conflit ami balé zali bino surtout bino basi bolinko défi sa biloko na ba église bolingi pe makelemba trop soki bosali li kelemba bomoni ke mutu peut-être mutu ana futa azo futa te ali li kelemba azo futa te ali te na mona vidéo ba utu ko poster likola li kelemba muninga leli kelemba boy ko futa mo ali kelemba wana bakangiye pe ndoki ale a exposer yango na Facebook mobimba pona li kelemba pokana li kelemba kangi muninga ndo et puis aza camarade na ye siko imagine bo bana na bino ba yebani siko tangu yo na ye bo kabwani est-ce que bo yipsi bana bino pe bana pe ba kabwana to ndenge nini ya misatu bozo def sa biloko muninga ya défier loko siko azo futa te ale ono aza okangi soupe tema bi bokabwani pona nyongo la futa kate siko yo par exemple basi bino basi bo def sama biloko bino bali bozo balate bana bino bazaka déjà déjà bala déjà na amitié moko soudé est-ce que ba on peut siko ba osala nini bakabwana pe likona bino to bayina na boso na ba église tango bokabwanaka to bana ngana bandi boy bana babandi ne kodime bayemba ke sika moko bakende texte sika moko bavani peut-être des années siko peut-être moi ndenge mikole ko mikaka ba révélation nzamba kanga ba ndoki l'église bakangi ba ndoki l'église quand oeke boyebeki ba ndoki quand etika letrele ya ba santo siko yo na kaya ba ndoki bana bazalaki na bano bazalaki na bano ya ba na kaya ba santo siko bakosala nini puisque tant bazalaki na ensemble bazalaki ba mutu ba santo mais tellement que prophétie limina na ka oyo siko ka oyo etikali siko kaya bandoki siko bana bango pe siko bakomi na souci ba otala ki mama na ba kangi ndoki bana pe musu ba koma pe na pensée siko avant de penser mon père na biso il pas intervenir siko yo ko lobani la reine zinga pona yango na ndenge conflit ko sala na niveau ala yali boso conflit mo ko badana ndenge ni révélation te bazu vision non c'est pour vision ko zora ya bandoki ezalaka ya bandoki na l'église pourquoi ezalaka ya bandoki na yebite pona nga eza pena malamu te po bobandaki bino nyonso elongo na église wana bobandaki tango so basala pe na mutu ba 10 ans ouais plus makamaki ndoki ezalaka te kaka sikoyo ekomi ke o wana za ndoki
ndenge eza boye bino boza bandoki moye tozala so esika moko eza te mais mpona nga soki po balobaka mutu oyo akangaka mutu ndoki liboso ye moko mpe fazala ndoki po ndako ya nzambe ntango toloba ndako ya nzambe ntango toloba ndako ya nzambe eza esika moko esengaka tozala mpenza uni tozala pena bomoko biso nyonso soko na kati ya eglize wana soki ke ekomi sikoyo ke tokomi kokanga na bandoki na kati wana mpona nga ezalaka moyen mosusu ta mosusu ke paster mutu moko azalaki wana susi na ye kaka koma paster omoni susi na koma kaka paster soko azomona siko ndenge abanda te ndenge siko akota na kati te aye kozwa profesi ya lokuta ke nzambe alakisi nga boye bango kuna baza bandoki po mokili eyebani nango deja soki akokangi motu ndoki surtout soki epanzani partout bato na bakomi deja mal vie omoni yango sikoyo omona bazwa baprofesi ya lokuta bakoma kokanga bato bandoki selonga mais sikoyo yango pourquoi sikoyo yo kaka onuire moninga mpe famille na ye ozwa kaka profesi keno azalaka ndoki kasi satan ti satan ntango oza deja moto ya motema mabe okosala no nyonso soki oza moto ya motema mabe okosala nga akendaka eglize te me nzambe ayebinga nzambe ayebinga tete siko nini okoki koloba na likambo yango puisque baprofesie ekomi kaka na baeglize bandoki kaka bandoki nayebi te epuis bafamille eza kuna tobengango bafamille bana bazokola na kati bayebake bakangi mama na bandoki boisole ye esalaka kokoloba nini take mama soki nini koyo likambo boye bon ya liboso merci mingi na invitation au bosalinga koya susu encore une fois na plateau na bino en tout cas merci na pesi mpe nzambe merci apesi biso makasi mpe mpe makozala na ntango ensemble eloko toolobela na kointervenir eza un peu passé parce que nayebi te so naloba nde nini ya mawa église tokendaka mpona kokende koprie non mpona kokende kokanga bamisusu bandoki neti na baeglise ezalaka mpena malamu te kokangaka baninga mosusu bandoki tokendaka kuna mpona koprie moni so oza na problème na ndeko boye résoudre yango ka entre bino mibale pasteur azana comme donc père spirituel soki omoni na ndeko wana donc boza na problème moko boye kende kosolola na pasteur akoyeba kosunga bino soki aza pasteur oyo asolo oyo donc ayebi mpenza nzambe alinga kimia akoyeba kotia kimia na kati na bino mibale mpe soki moko wana oyo aye na prophétie ke soit disant ke amoni ke ndeko wana aza ndoki pasteur wana akoyeba koluka nzambe apesa ye donc nde alakisa ye akoprie na mpona yango mais jamais donc akotolere ke yo moninga ndeko okanga donc nde moninga na ondoki po baloba soki okangi donc nde na motu ndoki seke yo moko oyebi poso yenga na yebi nanga te komanga na oyeba ke elare naza misala mabe non donc eloko wana donc eza na bato mingi nde nafo bakanisa yango to mingi mpe eza jalousie soki déjà donc obambi deya moto ke aza ndoki osalir ye déjà moto wana donc obebisi réputation na donc okosoigne yango ndenge ninisi yango bakendaka mingi na kombaki ndoki oyebi ke ekombaki ndoki wana moto nyonso soki ayoki yango kaka mbala moko abendai na ye mais sikoyo mama imagine ke non oza na bana bino bazala bakamarade sikoyo impact nini ekozala na bana ntango bakoyoka keno mama na nga bakangi ye ndoki to papa na nga bakangi ye ndoki bana si bakoli déjà ensemble sikoyo bokabola mpe bana ngo to ekozala ndenge sikoyo soki ke conflit pene bokabwani mpe déjà wana bokabwani mpe ya mpona nga sikoyo omoni mutu oyo aluki conflit wana aza mpe mutu moko akoki mpe kobebisa mpe nyonso omoni sikoyo nde balobaka conflit soki eza mpa baparent entre baparent baza na conflit bana tokotisa bango na baconflit wana te mais kote mosusu mpe okoki mpe kokotisa bana na conflit tunanga sikoyo pourquoi po ete ntango yo moto okangaki deja bato na kindoki omoni ntango okangi bango deja kindoki wana
batango donc basali nyonso bameki mpe koloba mpe ke non nga aza ndoki te boye boye mondi mpe moni badefendre mpe motu wana ke te moto toyebi azala do toyebi te mpo tokoki komona mpe bandoki te mpo mona ndoki fozala mpe ndoki siko kote wana soki okoki te okoki mpe koutilize bana na yo na sens nini okoki mpe kozwa bana na yo ke kotala kindoki nakoki bango te nakoki te siko mwana yaka mwende boyokana na mwana kingandi boyo yo siko bozala bino kaka bien kaka bozala bien mais nakopesa yo eloko moko otiela bango esika na po ya mbala openda tolimusa pena mutu wana mpona kindoki oyo tokangaki ye namoni ke esali eloko moko esimbi te mpo mutu so asali ndoki te me mokangi kindoki nzambe akobundela yo nzambe akobundela yo ngasi na tuna la reine Nzinga bino etangi bino bamama boyebi kotovani mpe na mboka poto ntango tozalaki na afrique na mama tete tonomonaka bandoki bazalaka bamikolo biso toza bagene na poto awa bandoki ya poto bazalaka bagene différence wana mama tete okoloba mpesi bandoki ya poto bazalaka bagene kuna propre alataka mpe kitoko soki mpe aza mwasi atie pena basuki ya kitoko do bazalaka keno basi ya kitoko na poto monaka kitoko bazalaka bandoki me na afrique ndoki azalaka elongi mabe mwana mape kasi baponaka bapako bazalaka mikolo mini se longwa omoni papa soka komi dana libandi keba wana ndoki mwa te mini ndenge ekoma asilisa bato na kolia na butu nde omonaki wana siko komi te libiso awa na poto mutu nyonso azoswaimi omoni me mini nde kati oketali mosusu okimi ba na tan axe otie lino moko amemibale mimi na yeba ndeko moka yaka ala lino siko lino zala ta bachebi no komisi ko seka papa soko baka moto bondo eza pasi na free ko mini wana mo ba zonga sako susu ezade libadi wale mo ba batse ko klebe no osama be omona te ba américain ba bimisi exploitation ya soki ozali bambiwa pato même na siko mwana obali soka sali bongo minu na yeba ke ba bongisi ba te ba minu wana ese okangendo kide mais siko basoka ba ndo ba jeune siko ka ki passer sekisanga ese saka ko ba sali ba kaseka ka vina yo bien na cadre wana ya mama tete aso mama tete ndo basi la reine a dit que son prendre des bisous la reine vraiment tous sur la famille biso eza akero ve mutema fo la sama belle donc la pena oye ya mwebima afin que bomona pe tokombela amulika mute doso za lisona yo c'est plus pour mettre na biso ensemble pour mettre moi ensemble nous après biso kanga na biso ba dokite auza pa balanza kema mo pepe rali atango yeyo moka okima elo na koloba na point wana ki na Afrique toyeba kala batata mikolo omona za ilongi mabe aza boye wana nde ndoki lelo na koloba ki ya ba jeune pe bazala na bango me bana obomba ouais mana poto adunge tozana mibange mingi te donc ba jeune okozo ba jeune Tellement tozana ba jeune na mibange mingi te donc ba jeune wana alors ba jeune parce que celui qui na mwana ndenga sens spirituel oui c'est vrai tout ça la blague te na poto adunke ambata misala mabe baza ebele to e kolobela ka te poto élevé diable non mais to lo ba réalité ya makambo mutu na mutu en place aza donc ayebi moni to lobela nkaka na poto na biso adunke baza ebele donc ebele babotama nango aye na poto na âge moka mukie lelo ekomi donc ko se manifester et comme bima pe mingi parce que lelo mutu nyonso soki vraiment donc komi pesi na nzambe te seki na ebité mais ce qu'on a catholique que non mingi ba yakite ba la miketo ba jeune baza mingi imaginez que non ebini ce qu'on a denga prophétie mais tant bazala qui ensemble ezala quitté mais ce qu'on a ba comme na conflit par exemple tozi pasteur tozo mona ngono donc bon peut être na neti na vidéo mo na Berlin awa tant vous allez ensemble kindo kezala kité mais tant bo kabwani kindo ke bimi siko pendant que vous allez bien c'est que vous allez non so
inclus sikoyo kwa ba bokabwani sikoyo ale yo sikoyo leli baninga livance obwaki bango mama wana kengo te ba obake baza bandoki kuto wani pe kotanga bango no mukolo bwana monaka yo yo na ba prière nzamba tali sakanga yo nzamba tali sakanga yo sikoyo na kade wana sikoyo kolobani. Merci na intervenir na point wana place wana donc ya papa Floza na raison parce que bozaki ensemble ceux qui yo ozalaki omona ndeko wana yela pona ndenge ya mabe ceux qui osambela masolo osunga ndeko na osoli na ye olobi ndeko na ebite ceux qui elo nini mais ngai tala eloko na omona yo ozana ba esprit boy oko aider ye pasteur azana beaucoup soutenir donc mutu wana ndela ba prière pour atika misala mabena kindo keza neti maladi sila isi fina mutu donc yemo kwa ndima yambola ekosila mais tango yo ozalaki omona ozobomba siko po mabe ekoti obando bimisa siko ke oui c'est wana za boye bwena non ekoki pe ozalaki na cadre jalousie ozaka na posa o salir ka nde réputation mutu ozala ende ko vanda nde na hypocrisie na mutu wana tellement moni que esko de kaza susu na binote faut bo gluka ka eloko moko nde bo bambaye ozomona parce que azalaki na bino valeur na yesu ezamala mingi te azalaki na bino potango donc azalaki na bino soki bomonaki ke azana misala mabe boko aider ye botalise bo aider ye na ba prière donc mutu donc akangola mi donc nde nango obombaki lokola kabwa na bino soki ekomi ke o azaboye eza malamu te donc bato fo batika nde makambo wana c'est normal beaucoup kozala na mutu lobi esimbi sute donc nde bokabwani mais ezala na kimia ezala te ko salir donc nde muninga malgré tout que eza donc passe pour donc bozaki ensemble na relation nyonso tout donc nde na mélanger ka tout mais tango esimbi te tika muninga na kimia yo ke na nzela na yo ye pe na nzela na ye kanisa ataba bien fait o donc mutu na salaki yo kanisa ba momana donc nde bovanda ki amalamu azala ikaka donc mutu mabe kaka te donc na milieu na bino réputation mutu donc il faut qu'on respecte mutu faut qu'on oui bana ya malamu te ba mi lo bana mukena bana o oui pondenge zawana moeba zala kaka bien ezate po ya boso mutu akangi déjà moninga lindoki ale ya mutu mabe aza déjà mutu mabe omoni eza ça dépend misusu pe bazali pe omona ndenga mama tete otolo bati otamo komoni ke moninga naza mutu misala mabe solo na ye ndenge nzamba la kisaki yo okoki pe kosala pe prière bosali pe prière bolongoli pe ba kindoki wana omoni ekolongwa nango toyebi te mais solo pe longwaka ekoki pe kolongwa mais siko bazalaki ensemble pas ensemble oui toboyi te mais sikoyo bazalaki ensemble ye pe na kindoki na zoko évoluer pe po azoko siko tanga bakabwani bala moko bimisi yango ke no azala kutundoki siko solo kwa ditiko siko mutu apandi azala kutundoki siko suka azala ndoki na kanda la koso mileke koso ngela ye siko kaza kino bako bunda pena kindoki wana butu po ye kuna lobi ndoki tamsu wana takoba yo mo ndoki omoni ngandenge ni omoni ngandenge ni siko wana siko ngana ko sepela mingi bombe bangote na ba réseaux sociaux tamo moni ko kabi mutu kindoki bo bunda bino ndoki na ndoki boko bunda ne so pese bo mela na bakila wala ko melani so pese bo lia ya lie yo comme ça aussi si on na les coulisses ko bomba mais ça va teke bo bimi si on se ko bozwa nini teza po apanza mninga ndenge moko baki abe saka komoni ezala bato mosusu pe okolipa okangande mutu pe ndoki olobi mutanga yokate mais suka na mpo ayela ba yokaka sikolo ko bimisa ngope po balobi soko moni ndoki belela oui suka pe ko bimisa kaka ngasko na kati mama tete liloba te po azaki na conclusion mo akitoka lingo sala ba muso zo profiter na ba kombo ko bosa ndeke notre photo lo ba kombo o to pesa bana to ba kombo o to zalaka na mo biso moko ezala pe na ba signification mususu siko mutu musumu na bota ma pesa kombo moko bolokola matebu elakisi bandoki matebu donc neti ba diabo siko ye ba pesa yango peut-être koko na bango a bundaka na ba diable
nde alonga bango apesi komo matebo siko yo oyebaka te siko mokolo paster to motu moko azala yebi kombo sema oyebaka te kutu kombo ezalaka matebo bakangi mpe ndoki mbala moko mpona tebu wana donc pues na seko na pluriel donc na plus donc baza ebele quoi donc mpona tebu wana bakangi mpe ndoko oyebaka te neti ekosi nango odika bango te alobaka abitaka sa bolanda te mona chaîne kala mingi te kozala live na FKM Vision TV mpe extrait nango tobenga ngo lokola ndamu nango mpe koleka pa ya la Reine Nzinga TV bokolanda ngo abi keno ye atangaki na bato bakomo nango bakasongo bakomo moko ya bambwata mboka po yo bakeno lokola Jean Bernard ozo comprendre ezalaki te na mekola atangaki don na bakombo wana totika kombo lobi moto azaka pauvre to na cadre wana siko toloba mona toloba mpe bakombo afin que toyeba kopesa basignification e bakombo afin que nde kaka mama tete azalaki koloba bakombo so mpe elandaka mais moto aza na ye innocent oye azalaki na ye kombo ayebi na ye te sikoyo yo ozwi révélation yo lokola oyebaki kombo wana mpo oyebi langue okombo wana ezali mbala moko obimiso te omoni lokola kombo wana ezalaka boye seke oza mpe kaka boye donc na cadre wana ya nazongisi liloba mpona kende molai ti na mama tete azalaki na conclusion ya koya koloba mpona likambo tozolobela awa oui kozonga na likambo wana oyo ya moto okangi moninga ndoki et pourtant bozalaki ensemble seke ya moto wana seke ya moto wana soki totali yango na deux sens peut-être ye mpe ndenge azali mpe ndoki bazalaki ensemble baobombama moninga ndenge alongwe alingi sikoyo ndenge abimisa donke nde moninga mabe ezala pe to mpe ndenge moninga wana mosusu aza innocent aza na misala mabe te mais oyo tazoloba wana aza nde na misala mabe ale avance eza mabe mais tobosana te yo mutu musu osala mutu bongo bebisa réputation ya mutu na ndenge wana oyebi ke mutu wana aza na ye bongo te mais nzambo aza juste mutu wana oyo yo ndenge koblesse wana réputation na ye obebisi soki aza na belelaka nzambo ya solo nyonso oyo oloba mpona ye ezongela o un jour vérité yaka malembe malgré tout ndenge esalaka mpasi papa na kati oke baloba noki oza boye et pourtant yoyebi ke na bongo te etanke bato esala mpasi ata osambelaka nzambe yango donc obondela nzambe mais esalaka ka mpasi mais tika nyonso na maboko ya nzambe loba mokolo eza okobimisa vérité babanga na bango mpe nzambe te pela babanga bayebaka te ke nzambe aza na mokili non puisque ezali peut-être na ndenge akanda to na ndenge wana ezaka kanda te wana non bongo la reine moto asambelaka te akobanga nzambe wana eza kanda te mpona nga bawana kuna oyo penaki ozalaki na moninga no pena bowumba edela na église nsima nango okekanga ye kaka ndoki kaka mbala moko boye likambo eza te kaka mpona kaka baposte koyela kaka poste ya église esika kaka yango kekanga moninga ndoki mpona nga nalobake bato wana baponama deja bata monde mosusu mpo moto oyo mpenza moto oyo nzambe asala moto mpena oyo nzambe asala eza pasi mais kindoki na poto mpe eza facile so et pourtant soko fundi soki moto yango poto yebi ke ndoki aza motema mabe soki yokangi motu ndoki funde mpe mpa ya polisi na poto kengo moto aza ndoki po ozofrene mpe vi ya bato omoni okokanga no motu ndoki ete ana afrika okepe ta mosu na poto okokanga no ta mosu mpe motu kindoki okepe na polisi okefundaki tala moto nazomona azofinanga bango bakotinda yo kaka na afrique boke résoudre ya problème na bino na bino baafricain bango balobaka ke wana eza makambo na bino bato mwindu bokende résoudre mpo mondele mpe ayebi kindoki ayebi mpe yakende ndenge eza kindoki mpo bango mpe baza bandoki mais bamindele kindoki na bango basino so toyebi basalaka babiloko moko ya bien omona peke baavion tozomata babwato bandoki mpe bandoki bazali mpenza oyo bayeba ata mosu moto akeki moto abomi moto bautiliza mpe bandoki na bango wana bakomi so kosala bankete ti obomaki mpena moto ozoki mbeli okena obwaka na mai ekiti nango mpena na se wana bata mosu bambisi mpe bale ya meli mbeli yango akosanza ngo kutu te me bandoki na bango bakoyeba ntango bakobandaka bankete na bango bankete bake na ndako babanda olukaluka biloko mike bake suko te mosusu bake na église mais sukasuka nango bayebaka mais siko mpona ya biso na biso na baafricain so bandoki bao babomaka mpe par exemple babomaka mpe biso na biso bon pourquoi polisi na bango ndenge olobi oyo ndoki na bango akomaka na niveau te asala mpe enquête po bayebani
bango peut-être bakoyebana po soki ezalaki bongo te mais polisi mpe akota makambo yango mais pourquoi balobaka bokende epai na bino nga nazoyeba seri moko esami fe ezalaki na ba 95 ya 96 mutu moko abelaka nde ezalaka malade akenda epai ya nani oyo ya padre na église pas sango na église ya catholique abiki na osanti mabe tala bwina na kolala te portikine yaka mingi na portikine yaka mingi na bénédiction on comprend padre na hiver comment faut la 11e mois donc 12e yesiko portikine yesiko yo ya so na hiver bozanga ba émission ya portikine na portikine boza bosepela hiver ye sikoyo asplikile pena bien ke nazomona bato naokolala te nazosentir bien te boyeboye eyoki esanga waloba ndenge eza wana bozonga na mboka na bino bokende koresulta kuna na bandeko na bino abi makambo na bino tokokango te bokende ngata nayoka lisolo yango esalanga pena pasi esalanga pasi pourkoi yo sango na bapriere noka kosala wana okolongola te ouais bon babeka no exorcisme ngasa la prière exorcisme pas l'onglet kindoki wana bon to yedi ke voilà ko tezali kindoki te moto on sala bana okolala te azomona kaka ngere bato azokoka te oui ça me pena ndeko moko pe awa akena bela kipe sampe yebani ke no ba boitre maladie na mboka Allemagne na bandoki neka to yebaka mais par après comme ça tant ba azaki na nyongo moko na l'état sikoyo monika awa kipaka to za malade za maladie te do ta s'agit ya nyongo il faut futa ba kolo nyongo ba funda ye akena justice abinde ina zala kutu za maladie ba bwakilinga maladie ya kindoki na ba ninga na ngata kutu na kombo ya ndeko ngo ti police atali ba FC est-ce que mutuno we musuyo sala bien abia mutu sala bien ba bon ça va salir na suka na ya procès ba salir lettre akende pa ya pichatre ai kotala psychologue tokoloba donc abatale mutu akendaki batale mutu babike no mutu na eza balobika ke no bon batie na mo ba séance afin que aye ba thérapie ndeka ezalaka donc akutana pe na thérapeute basololaka bani mpe kosolola mpo asani mais sikoyo eloko mo nazoko comprendre thérapeute ntango ake pa ya thérapeute biso to thérapeute talaka nga mpe donc thérapeute na monoko na yeni toma na français afin kobo comprendre ke ayebisi ye ke no babiloko mosusu bino kozala nango na afrique awa eza lokola illusion donc esalamaka te donc eza ozwa pene lokola mutu moko ozolota abi babiloko ozoloba wana pa na biso tokozwango pena pa na considération puisque eza pena irréel eza pena réalité puisque sens nango mpo odécouvrir pena ozwa solution ezala pasi mingi ozocomprendre donc ayebise azala na calme luka ndenge olobi ke esalaki opasi ndenge padre wana tosango wana ayebisi asonga na mboka donc na cadre wana yana ngana pesa exemple oyo okoki kocontinue na yo kwa eza pasi mingi penana ok oyebi ke temo eza temo mulai tozobanga te bamitie na biso ezobebaka likolo ya babiloko mosusu tozolota mosusu ezaka motema mpe olingi osaleli moninga par après oya koregrete même soki ose réconcilie mais ye oyo kanga doki etikali même soki osengi ye pardon ekozala mpasi mingi bato mosusu baloba mais yo moto okangaki ye ndoki eza lokola olobi ke mobali nanga na ndako azalaka nde mobali te parceke oloboma libala obomaka mpe libala te mais yo mutu olobaka ke no bokutazalaka ndoki mais lobilobi ntango bose réconcilier ozaka pemi bamono babi ke no seke osala na ndenge yango donc voilà quoi donc c'est ça donc mpona nabakisa bon bandeko nde basala bongo batika donc na barelation nyonso naki camarade to na libala to na famille na famille pe salema ko bien on pas fou na famille au moins leki to vivre na bata moko que le diable a telemi a comme donc convoûter même na bata famille donc na ne koti mabe bolingo donc ya famille donc ezosi la donc ane pas faire avec un peu mabe donc toke ba mpepe mabe donc ezosi il est partout tina ba famille donc le diable
atala donc nde motema mutu abi ke oyo neka donc etoloba donc alingala lelo baza donc mutu aketo mutu mo a jalousie so bizuwa na ebite so na donc même ata na kati ya famille au mona leki na ye azo progresser aza na élévation mo boy mais ya osepela te le diable est qu'on ka ko profiter ka eloko wana ye a continue kinde ko yina place ya o te ananga na kutu bomona ka za boy leki na ngana bomona ka za boy et pourtant donc na ndenga réel les abongo te mais réputation muteke donc bato phototika eloko wana relation soki simbité na côté nyonso tout kende na malembe yo sala vina on ye pasali vina ko souhaitele muninga mabete ko souhaitele muninga mabete donc tika mutaza la tranquille mais ya ko salir de réputation à mutu surtout la photo donc champion voilà peut-être champion voilà diplôme zoma awa na champion donc o bambi mutu eloko ampli kana bake biso bato toloba mangala na loba bongo ponga na kete na kote kolo te na shumu lingala na loba boyo na melewa lingala na poto ba ebi na shumu shungura muto bato baloba lingala surtout belé donc na ebite na banini eza manque ya intégration misusu pe donc azap na maele te tant que donc il va essayer de mutu ana zaboui pona e déjà les abongo mais mutu azama la cause abongo te yo lobi na ke tel azaboui non donc ezaka pe kaka nyoko lobi même pe na basi ya to mibali au mona mutu musa so sali mo mo sala la ndumba ande ko frekata ite mona ke kaka bongo mona mutazwi ya ye côté tanga zo no mona mo sala la ka boyo mona ta umeli kutu donc na sida kutu na o azana sida donc ko sili mutu mona mutano ya mona bongo bangi akimiye aliyo sepeli kaka po kasi motema mabe ya même tozo vivre donc ba réalité makambo au mona couple boyokani te buvanda ye bambola toke kuna mingi te mais nyonso ezoyaka donc mingi omona na poto mingi na poto omona mobali so akabwai na mwasi kaba ndo sali réputation mwasi wana ezala pe vice versa kuna tokene mulai tokene yango te puisque la reine alingi avant bino bali bo conclure bola na so moi extrait ya nzembo yo tozali ko ba papa filo mupepe kaka nzimbe na sepela la conclusion na bola na ndenge ezalaka donc na mwasi nango oyo ka ndo ka pona na yo kisaki yo ka deja ona opinda opinda ke ba eza deuxième version deuxième yo ka premier na YouTube ezali oyo komi ya améliorer sur kitoko puisque ba chantre to ba yembi o ba yembi ba yembi ebele ko lekana o ezala ki ya liboso donc bola na ona OK Combine eza santé, motelema mabe pa bozali to bine longo. Ah oui, oui. À côté du on te rappelle l'écoute, on est bien là. Ah, ok, non, on a. Comment est-ce la nana au bala? C'est pas clair. Ah, on a pas bon. Papa Sina, papa Filo mo pesa papa mola yo la révélation kitoko. Amen. Tosa l'émission live na décembre. Namo na renzinga na ukapata likuta. Papa
Il faut qu'on dise. Là, on filmé Bino. Mettez en scène. Ok. Vraiment. Donc, améliorer mon petit rythme konono donc afin que tant on a quand sengo tout le monde a cette dernière vie que non ni pepe koti mabe ba sala lokuta ba komi donc yo batela kaka donc avant to kena ba kombo po ba tumso comme profiter ko ba ke kombo na elo ko les ala katete Teresa c'est que maman na Vanessa ah bon on se comprend kombo les ala kala reine nzinga c'est maman na la reine Nzinga. Donc, donc comment le et ça n'a pas de quoi payer ma Sophia. Ouais. Balo benga Irma Sophia, papa ndikola biso ba congolaise. Oh, c'est Irma Sophia. Ouais. C'est Irma Sophia. Donc Irma Sophia lobité Irma wana. Sophia nde yango kombo nanga. Donc voilà quoi, la reine Nzinga bato. Ba kombo avant les canaba combo yo ça la conclusion na tolia mukeka to peso 2 minutes yo po soko zo micro no tika ngote po te na loba mingi te ko ngaso na lobika ba buba ya kada ose na kana bonka ba pa siko na loba ka mukie kaka invité na biso nde nte to pese ne maloba yende falo parce que falo bele liste mo to pesa ki apotangi la biso ba kombo ala liste mo kwa ba kombo la signification na surtout ba kombo ba Congo ya lingala ya muto za kinango yende siko abuto po mutanga moko sima na ngoni to koleka poto la sabino nde lokuta izo kende mingi na makambo oyo ya lokuta ya ko salir ba personne ya bato ya pona ngai lelo ko sa te lingolo azona da fa life lingolo azal life na biso mbote na biso mbote ndeko nanga donc merci na nyonso nzambe azana yo donc isere na biso apesa ki témoignage moi kitoko ya témoignage apesa ki en tout cas elendi salinga na bazi na live donc passer sa mundo voyez bien il pas à live azolanda biso passer sa mundo oh mbote patwaze belé bon excusez surtout tozo mwana musika pena mingi to musika moye penza ba bazu moi chance ali banga na bango boko makape surtout même na bo na inbox pour to mona facilement pour te ba relancer c'est nanga elingolo merci na moni yote pote caméra za moi musika ya falo se limite na ngala pesa opo mona na musika non bi meskonde ele ona mwete basala mpona mezika misu na yo na yo la kangwa na komiso ko tala bo ba ko sa partenaire de partenaire donc on doit partager nos ensemble ya solo deuxième émission na moni elingolo autrement dit Elisa wana Elisa de Elisa maman na Delia en tout cas nzamba pambola yo penza papa patience ndoi ya patience et bien patience. Comment ça la Belgique mais ba personne ba combat ba ta Belgique ba zola na biso pe awa donc il faut tango comme on va to les cas. Ah OK. Ouais. Bambote nanga bon. La tolo faka animation. Ba olanda biso na pesi bambote et pas ba sœur nanga. Ba Tsusuki Tomina ne. Donc c'est pas la place pour la reine azua là on fait ça on a souka. Donc ba Tsusuki Tomina donc Tsusuki Tomina c'est Isa Gabriel. Donc kota sikoyo na conclusion pour to ke ba Congo. Si on est OK, pour na clôturer, nous yebi la reine Nzinga ba petit aba bi aloba mingi te, po yetanga aloba kaka ba mingi nyose mingana. Moi te wana nga aloba. Okama ba pandi. Mamonya, yo mo loba mingi to boti mo la. Mama sikuwa za shosho. Mama sikuwa za na ye. Ana kimia potala mama bana. Mama toujours OK. Pona yango pona ngai eloka na koloba. Bino na koloba bino poete ngala reine Nzinga na koma osambe na ndako ezate ke yo bokolo ba ke pona nini boyebwe mais na koyaka ka pe to koya po église za mutu nyonso to tela bino kana musika omoni eloko nini oyo la reine Nzinga akimi ba église wana poete bino moko nde bat bozo kimisa biso omoni eloko nga koloba ya bino bozo kimisa biso poete bino soki boza pena bo moko
bozo sambela nzambe o nzambo penzo sala mokili oyo boza bien na bino so bozo kangana ba ndoki te na kati wana au moins te ke biso ba msoto vai na ndako ekosenga ke to ya ka isika wana mais siko bino siko bozo kanga baninga ba ndoki kanga mutu ndoki oyo moni pena ke ndoki yeyo olobi ezo simba te mutu nga bimila o kaka tango so zo bimila yo wana eza normal baloba soki po moni ndoki belela mais biso to lobila wata obila mingi ba pasteur na bato nyonso bazokende ba église wana ba frère ba diable bino nyonso kuna bosalaka bongo te poto pusana pembe na bino pe bolakisa biso pena ke boza be ba exemplaire wana pe omona pe la reine Nzinga akoya pe akompe kosambela esika wana mais oya kokanga kaka bato wana pe kote na pene eza kitoko te. Vraiment. Donc, sans oublier que Mami Ndongala TV et Perakati à Paris à Zolanda Bisso. Mami Ndongala. Vraiment mis pour un soutien. Kalamini to bon so horaire na biso afin que nous soit na kamalamu na collaboration na musala otozala kinango. Vraiment ne bolandi kaka bolandi que no ngala ibi que la reine Nzinga lino olo. Na katani nanga. Katani na ye. Bino ko bila katala po ba. Kwa banga mama na ya le vike le menta kota mwana. Après ça balanda ka baba telle mère telle fille. Biso ya za kaoya. Biso eza différent. Oya biso mama mwana shosho. Mwana shosho. Mama ko malili. Désormais, bozanga te na émission na biso ya sika eza bongo ngai moko la reine Nzinga na photo Flo de Berlin à cœur ouvert corazon aberta eza bongo émission na biso ya kitoko eza bongo émission na biso ekosepesa bino mpona tozoloba nyonso toyobila kaka mpona bafamille donc nyonso kaka tozoloba bakuna mpona kaka kotia baimplice na bandako na biso bozanga te chaque dimanche désormais la reine Nzinga et photo Flo vision bazali mpona bino na émission kitoko à cœur ouvert corazon aberta chaque dimanche tolobelaka bafamille mpona kobongisa mabota na biso. Merci. Merci.